Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel TV. Siti ya mama na biso Sylvie Lokeba. Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous, abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Oya, boss abonné. La officiel TV Mode Sylvie. Bonjour, bandeko nyonso, basindi le cœur, nyonso na pesi bino mbote. Eza ma Sylvie moi tata moi sa chindi. Aye lisusu bandeko na ngai ndenge eza boye, toyika kaka piko. Biso toza wana to soutenir sindi toujours likolo. Na minito sindi asa musala ne mokili ezomona. Ata bazo finga ye. Biso pe to lembete. Tokoya kaka kosaela ye. Sindi musala no eza malamu. Balingaki yo pa mobali na opo na musala donc bongisa musala no ka ndenge ozo bongisa ngo ndenge bozo kene partout voilà yango wana c'est ça qu'il s'agit ba o nyonso bazo fingo pona soni bazo fingo po batia ba stress ba décourager yo pourquoi ata ko yemba susuté mama ba makambo nyonso yaki na kata réseaux sociaux likambo secret eza so na kata réseaux sociaux te likambo soki ezali okolobela biso bima olobela biso ndenge makambo ndenge ezokende yo na mobali na yo oui tomonaki boye na poto oui ndako esombami nde toyoki ba visa 5 ans oui tokomona pe 5 ans yango ba visa ndeka nzamba opesa mais eloko biso tolingi pa na yo ndenge kaka mobali abimisi yo mwasi na ye nde akomi kobimisa sikoyo ndenge sikoyo baza soki na problème soki na mwasi na ye ndeka toyoka divorce ya nde mama Rifa abimisa ba audio tomoni pe mobali na yo aye kolakisa pa ba famille tomoni make makambo evani na ndenge ya famille mais to na posa pe na ndenge ya leta nzambe vraiment oyebisa mobali na yo pe sala pe na ndenge ya leta pour un jour ata nini tomona ke moi ba œuvre pe na leta pe ezali po ndenge bakomi kokende nango mabe bazokende nango mabe yo pe linga ba assurance na yo pe ezala po biso toza kaka na sima na yo biso tozo défendre ye tozo lwa moi implice po na yo yaya zibula meso kala yengango voilà il faut peser ba droit na yo tozo mona yango voilà pour internet ndenge ezokende lokola don yo zane lokote lokola yo ba bali yo te lokola yo nini awa na mokili yo nzamba sala obota te mais soki mobala honoré yo akomiso première dame kande to mona na bilili makambo ndenge komisio mama yo moko pe linga boke nango pe na leta papa Koffi Olomide donc boke nango na leta poto ndima soki yo dans sala signature te ya divorce te c'est le temps yango yo osali yango po mokili mona po siko makambo ngo mokili siko telemeli ke sindi azo sala boye azo ba mobala bato boye mobala zana po ka batala ka likambo signature likambo ka signature yango batalaka po bala mwasi mosusu ya liboso wana donc il faut nano divorce sala mwasi liboso okola senga divorce peut-être yona no senga te parce que e comme ka likambo moke yango ridicule ekomi yango nde bazo sala biso en tout cas vie mo pa soko yoka vidéo oyo soko yoka audio oyo message o ezaka message to pesi papa tozano kaka donc to mona vraiment ba œuvre na o continue ngo tina suka po kanga bato o minoko po yo kosala ngo na tango pe omoni ke otikali yo moko otali pe intérêt no pa sindi za mwasi moko akotisa ke belé a travailler mingi papa kande ozo nore wana lelo ndenge bimise na miso bato bamona ke na ngoti na suka to na tina ba audio te biso to kotala ba audio to koyoka pe ba audio te o ba loba wana o ba audio soki ni toza na ngona tina te biso tozaka na posa ya honneur na biso pa sindi tia biso na honneur favoriser biso to mona vraiment ki place na biso to mona ba place biso o tozali tala lo ndenge réseaux sociaux no se telemeli sindi mwasi mabe minga nazo kama bino bozo finga sindi aza mabe kasi mabe yango nda komi na place iti kaka oya mabe ye wana lelo akomi première dame ye te ye pe mutazo melisa bato pe mati na kati internet o nyonso bato nyonso o bazwi monotone ya koloba loba na baloba pona nani pona mwasi mabe eza bongo te boko mela mai na tonga
Sindi tokotika yo te toza na yo mama eloko moko elekela yo te soki nzambe te moto moko abangisa yo te keye nango mpe atina suka mpe place mpe oyo ekendaka keye nango mpe atina suka moto moko abangisa yo te batikeli yo ozwi yaya mobali ye wana bozo donc bokombe eza vis-à-vis sikoyo kokima mwana wana te aza mwana aza leki mpa na yo ye mpe aza star na ndenge na ye yo mpe oza star na ndenge na yo na ndenge ya mboka donc bino mibale boza egal moto kadi ati kwenu moto aleki moninga aza te yo na ndenge oleki na ndenge ya kolata no ye mpe aza na ndenge na ye oyo azosala mosala na ye donc ya kokota makambo ya papa na te soki azokota ke papa azwi mwasi ezalaka te makambo wadidi sito na osala ezalaka te ngana namona makambo boye te mwana azobundisa mwasi ya papa epota papa mama avandi nie mwana ka moto azwi ya liboso na namoni te nazokomprendre phénomène oyo te mopao nayebi te tokende makambo oti wapi il faut kata makambo bavanda kimia nanoko kimfuendene wana azokende kobimisaka makambo chaque jour ya lokota loba oyo mabe noko bazokipoko te yoko tozwi zero mpo makambo zoloba kimwanga nto wana balisa ulia mbongo kaka kuna ndenge yo moko koliango soki borange makambo te na namona bato ya boye te sindi kende nango ninga vuma oswana mobali na yo tomona wana peuple ya congolaise biso nyonso tomona evandi botika makambo ya kitoko oyo aza métis oyo aza kitoko te aza kininginingi likambo te kininginingi ye wana mpe lelo azwi libala ye wana mpe lelo bahonore ye wana mpe lelo oyo kofi azolasa badanseuse kutu baleka bakano kutu oyo tomona baluketu tomona banzoto santache basuka wapi alakisa bango soki azala kobima na bango kasi banododa bango atikiti mpo ayebi ke oyo bazosala monene wana te mais oyo amoni ke mwasi mpenza ye oyo azosala mosala bia bakokendeke carrière na ye ti bakozala na ye yeyo mpe epuis alobi yango mpe ye moko mwasi ya fidèle oyo ya musicien oyo bazosala mosala ya musique ensemble eza teke mwasi oyo abali na ndako bavandisi kuna azelaka kaka mwasi oyo aza fidèle na kati ya musique babima na mpo bakendaka partout bazozonga banini pendant temps oyo avande eza sindi aza na kokerante ata eloko wana bokotala yango te bozofinga ye na soni bozofinge na soni sindi kozala complexité te kei na bango kaka yakela yelaka biso kaka bamatière bwakela biso bafoto na yo osali mwa répétition oyebi mwa eloko na tiktok bwaka kuna mpe na nini bwaka tokozwaka matière yaya to banolobela yo nde moto banopesa biso bamatière sikoyo otie mwa eloko moko bwakeli biso toye kosala yango bamission donc yo moto sikoyo okende na biso ndenge wana kobanga banzangala nkani wana oyo nyonso bazoyela yo wana te oleki bango mama eza mosala nde moto osala kosala stress te kende kaka nde ozokende kotalatala bamission oyo mosusu bayofingo te kotala te yo sala makambo oyebi ke na miti oza na actualité sala bavideo na yo sala so TikTok na page kolemba te kende na page bwaka oke na TikTok bwaki yango kaka biso tozela mpo biso tozwaka tosala matière zala makasi oza femme forte oza mwasi ya makasi ozolanda oza makasi olambelaka mobali aliaka ozosala makambo ebele donc kolemba te kodécourage mpe ye te bokenda yango kaka ti malema mobali sikoyo moto akosala mwa mokili mpenza sikoyo emona mwana nde afami emoni sikoyo oyo aleta yango nde sikoyo etikali bosala yo mpe fo apesa baintere na yo oyo eza ya yo boni mpe boye ko tokosilika biso toza ati sindi toza apo na ti sindi tokosilika botike kimia botia kofinga ye mwana ne soki azoswala na papa na ye sindi etali ye na nini azokota makambo oyo ofingaka boya kotike makambo bana kofinga ya nini soki omoni place sindi afingi moto donc soki bapesa bino respect bomona yango soki nini sindi ezala kaka yo korépondre moto te donc ezala kaka yo place yo ozali tolobi kaka bongo bandeko bokota mpa Sylvie Mode bolike boyembi bopartage tozela bacommentaire na bino tokutana na poko bye.